Ma mission TV, le miroir du monde. Mosala mosala. Boza kotala toujours mabumu pe intérêt na bino. Ceux qui mona mboka Mike Mukeba oh yé pas za ko se retrouver sur le bi a dénoncer bino comme il a porté plainte. Non. Amoya ndeko président assemblée provinciale de la ville de Kinshasa na Mukeba toza ko comprendre notre finalement comme un peu flou. Moi je ne comprends pas ndeko Martin. Il y a peut-être et là comme moko élément moko dans la C mais pourquoi que ça la bras de fer na mwana mboka Mukeba. Mukeba péché na peut-être ezali ya koloba la vérité. Donc, vous comprenez Ndeko Martin, péché à Mukeba. Parce que lui ne cache rien. C'est un pasteur. On a qui censé causer la modèle. Et son nom, monsieur le quoi, qui docteur Jérôme, oh, moi, Namboka Congolais, félicitations, n'a pas coup de chapeau, naïe. Oh, il y a une solution à Mboka Madagascar. Parce que c'est un Congolais. Oh, qui négligé na mboka na bino mais tala ke ko luka solution na mboka bapa pourquoi parce que a bolinga toujours ko négliger batu zakaka ndeko Godin Poité et tous les membres du bureau assemblée provinciale va porter plainte contre Mukeba. Donc certainement Mukeba a dénoncé qui mes gestion puis ba nommé bango ça fait déjà plus d'une semaine toujours un rapport mon côté combien il y a dans la caisse badoni ni bazui ezo au Taliban parce que toyoka ki bado bande ko Taliban des akoya combien ils ont encaissé jusque là copé ces erreurs toujours le président de la République ou azako se laisser faire ou azako tika nyon se continuer ou azako tika légèreté na kata sommet à l'état mais quand on est moi na sem ko kena CNPP est-ce que sa tête ne tourne pas bien? Moi je suppose que sa tête tourne bien. C'est un homme très intelligent. Je ne pense pas que ba kondambo ka bandimez à la public. Le quoi la Vital Caméra lobby ango, je ne pense pas qu'il va olinga mais sur dans la public, il y aura beaucoup de vérités qui vont sortir. Vous pensez que caméra zazo baté bato ebele o bino boza sipu caméra pas ko tanga na kata ba dossier. Ma mission TV, le miroir du monde. Ma mission TV, les miroirs du monde. Mbote na bande konyo so obozota la biso partout dans le monde na confiance nyonso bomesana kopesa biso na musala kitoko o vraiment to laksa bino les Congo de tous les partout. Tola la rapongité, toluke la rabino vraiment bartualité, bande kona biso surtout oyo bozana niveau ya libanda oyo bopesa biso confiance na ma mission TV po to mekempe ko kota na bandaku ya ba politicien na ndako ba konzi na ndako mutu moko po na koluke la bino actualité po bolanda vraiment na ma mission TV malamu. Alors, le ma mission TV, to Zulibino sous Maman Denis Villa, na Sir Botarabe mission, to salara vraiment, Maman Oyo, a Télémaka, liboso ba maman, liboso ba papa, pour allo ba vraiment, ma Kambuyambo Canabiso, République démocratique du Congo. Maman Denis Villa, bonjour maman. Bonjour, Nayo Ndeko Martin, excusez-moi d'abord. Vous allez mesures préventives, la beauté. C'est un exemple pour les autres. Que la maladie existe réellement. Il y a que se protéger. Merci Nandenge Boel Susu Pananga. Qu'on va tourner sur l'élément Susu Yasika. La carte a toujours à partager l'actualité de l'heure. Na bandeko o balanda kama mission na bike zali chaîne moko très bien suivi na libanda ya mboka pe à l'intérieur ya pays donc sengo mingi pona biso na bino ba téléspectateurs na yo Ndeko Martin pour na partager l'information na mkona lelo. Merci beaucoup. Alors maman Denise, merci nasi bandeko belé balandi. Avant to kota to moni pe to sali ba geste biso tout mais toujours image ndenge o sukul maboko pona ko banga kaka bokono o ezali ko déranger mboka na biso na lingiste o éclaircir bat bazota la biso tina ko sukola maboko pona maladie o déranger mokili mobimba. Bon ndeko tina ko sukola maboko ezali pona ko za ba mesure moko préventive au bakonzi ya mboka na secrétariat technique ya riposte contre maladie wana boyebi yango eza ko terrasser monde entier plus particulièrement pe na mboka na biso une façon à éviter maladie comme la biso te donc à tout moment toza ko sokola toujours maboko na biso et puis c'est minir toujours na cache-nez o babengi cache-nez babengi yango nini limsa masque babenga ngo masque ngana be on ka cache-nez il faut que c'est minir yango pona ko yeba na ko éviter maladie to yebi ke zali moi passe ya ko bomba zolo pour moi difficulté na respiration mais comme prévention nango zali ko yeba ko se protéger to zali obligé te ba ko lata masque ou
kashne pona ko ba komi bomba mal likona maladie wana. Alors merci boyoki ndenge Maman Denise a ebisi biso vraiment ndenge maladie ezali ko déranger photo mi batela. Alors Maman Denise le tozo na ambition moi mikolo mais lelo Martin Engi a eli soir po tosola na bande konyo so bazotala biso. Alors mboka na biso tout ebi maladie oyo et déranger vraiment mokili mobimba et puis na RDC ezana bato misupe bazoko tango doute bato misupe bazali kondima yango. Donc confinement bakangaki Gombe et puis babakisi susu 15 jours pour na bisonner pour na mboka na biso. Alors on a évité ce qui message noko pesa na 15 jours au babakisi et le peuple congolais ba obligé mutu nyonso il faut azana kashne misupe bazo négliger misupe bazo saila. Ndeko Martin, je crois ko bakisa mesure il y a 15 jours pour nangana mon yango ezali normal kuto eza moke. Pourquoi ils ont manqué pour tout ce monde là-bas ils ont bakisa mon jour les jours. Nga ils ont fait ça nga passe mingi. Ça m'inquiète franchement parce que information to zui l'autre ça mardi le 28 hein. Les ça mardi le 27 hein, le 27 avril. Statistique à l'élo le secrétariat il y a riposte technique à riposte 471 cas confirmés to cominango. Alors que lundi lobby to zaki na 459 donc babakisi sous qui 12 cas sur 17 cas likolo donc bakaza ko bakisama au jour les jours kolobaki malade des alités na évité peut-être des mentalité na biso ba congolais mais la maladie existe parce que ba mo ba moni ndenge na poto et bomi bato belé ba France et bomi ba 23 000 personnes les États-Unis bimi plus de 15 000 personnes plus de 25 000 personnes pardon les États-Unis donc baza ko kufa liko moi malade moi moké mais les gens sont en train de mourir pourquoi ba congolais baza ko ndimate que maladie existe la maladie existe donc ba kondi ya santé pe ba kondi ya mboko na biso ba moni danger zali c'est pas pour rien que batie OK mosano tango zongi na ndako va na ndako. C'est pas pour rien que bon bakangi baba bakangi ba église bakangi ba bloc ebele une manière que ya ko protéger biso parce que à lire tozo kenende ko Martin na mona ta mokolo moko to ba ko lelo ka ezate tous les jours baka ezako mata moi ça m'inquiète personnellement je ne suis pas médecin mais et à ko bangi sanga na sibo ya ka mikos beaucoup tanga na toujours na ndaku na soki na zane loko important au sala je mets le masque so na zane loko important au sala te de commenter pour se protéger et pour protéger ma famille au moins to vandi biso na ndaku na vandi une façon ko se protéger donc bakata ngozo kende to komi na 30 décès 56 guéris oui parce que ba guéri basé belé par rapport à ba décès c'est bon c'est une bonne évolution mais ba o bazo kufa ba nyamate hein ba kufa bazali batu bato bazo kufa pe na maladie oh donc c'est pour dire aux Congolais que le virus existe la maladie existe tout ça la keba to yoka oh boni ba médecin ba donc ebisa biso to yoka oh boni ba konamboka ba ko ebisa biso pour ceux qui to atteindre au-delà de 1000 cas ndeko je crois même 2 semaines on a otikoloba na yo awa ezamuki hein ba ko luka ba confiner biso ki chasse mobimba donc likambo ya nzana mabume kozala susu te likambo to luka ko jour le jour kozala susu te ko ma likambo to comme dans ba plus de 1000 cas tika to milengela mais sengo nanga zali ni ndeko Martin comme to ko yoka na ba kana ba musu baza ko bika c'est déjà une bonne chose. Et ce qu'on a monsieur le quoi qui docteur Jérôme oyo mwana mboka congolais félicitations na epé coup de chapeau na ye oyo azui solution na mboka Madagascar ayepe lelo na mboka na biso depuis je crois depuis hier depuis dimanche aza awa mwana mboka na bino fait président de la République na gouvernement ba bengisi aya ameka pe ko se joindre na équipe ya secrétariat ya technique à riposte ba meka ko luka solution pe pour na biso ba Congo parce que c'est un Congolais. Oh, qui négligé na mboka na bino mais tala ke ko luka solution na mboka ba pourquoi parce que a bolinga toujours ko négliger batu donc moi na mboka Jérôme pesa me forte équipe technique et longona docteur Muyem oyo moko a lobby o après sakapé bon mais ka ko luka solution le plus rapidement possible parce que tozali inquiet tozali ko banga tozana espoir vraiment population d'un espoir imaginez-vous ndeko Martin le to comme na 1000 2000 kana na kisasa awa surtout parce que a ndezali penza capitale ya maladie wana surtout comme na plus de 1000 cas 2000 cas na Kisasa na éviter surtout comme ba force commune ba bondo kunda batu wapi donc il faut to respecter mibeko également mobeko a vu la Kinshasa pe au gouverneur a vu la lobaki que port ya masque est obligatoire et c'est ngena moto nyonso bande ko na ngai ba surtout bilenge
o ba ko tia tembe beba kolata ba masque na bino obimi libanda soko za na kata ndako na ça va mais tant obimi libanda yeba na kolata masque na yo le masque ne coûte rien tozela ki peut-être ville Kinshasa songa pe biso na kokabola biso ne fiske ba masque loko la ville Kinshasa za na makoki wana te to que chaque fois ko retoquer tant za na makoki ko kabla biso masque te le masque coûte 500 francs ça les forces sont ba masque ko soma masque te ça là ne fiske masque ata na papier mouchoir au sombi papier mouchoir na ondeko au fongoli yango au plier yango les déco kanyo ne fiske na balastique pour la ta ne serait-ce que pour na ko se protéger pour ko loba ke mbongo ya masque zate et lo comme suna ngana profiter pe ya ko beta sous cet ndeko Martin ezali ya ko lobela ba oyo nini gouverneur a ville lobi ke moto ko dana na masque te et sengé na policier akangaye. Oui, ezali loi mobeko sengel moto nyonso atosa mobeko. Mais boni mobeko yango oyo gouverneur de la ville aza ko imposer biso eza ko kende pe na ko tengama. Est-ce que ba policier wana bazo pèse bazo zwa ba mbongo wana mbongo ezo comme destination? Est-ce que mbongo ezo kota na trésor public? Ndeko gouverneur de la ville ba mbongo ba policier baza ko ezo kota be na ba poche na bango ezo kota be na mabenga na bango. Ngai ndeko Martin lelo toza mokolo mardi mokolo ya poso mokolo ya poso namona ki babenge nga na lombango ndeko Martin vers 14h allo wana mama bakangi mwana na yo awa na niveau ya Itaga parce que je suis dans la commune de Lingwala Itaga 24 bakangi mwana nanga pourquoi parce que mwana zanga ki masque et puis batie bakaka c'est un jeune garçon babengi nga na lombango na nani botuna na policier moko oh yaka na 5000 francs on dira bom senga imbongo wana boni na mobeko oyo gouverneur de la ville a pesi bana ya Kinshasa port ya masque ezali obligatoire nul n'est au-dessus de la loi nous sommes censés biso nyonso ya kolanda pe ya kotosa mobeko wana mais boni to akomona ba dérapage na ka ba policier. Tant que les policiers sont kanga moto la masque. Moi j'avais bien voulu que les policiers soient la sensibiliser. Je ne pense pas que na niveau ya inspectorat provincial ba sensibiliser ba soda wana parce que ceux qui moto la masque ndeko ako ko peut saper raison naza na masque parce que naza ki mbonga masque ba policiers ba mbongo bazo zo kanya ke pa bato mosusu ba ko pe ko sunga population ndeko loko ozangi masque zo mo 500 francs ke ko so masque mais ba ka ke malade des ali prochainement ça nini lata. Mais bango e komi ndeko na ebite soki ndeko gentini aza informé na ba bevi ya ba soda mais maman Denis ba pese ki message pour na batu nyonso c'est comme si bisonde ba congolais tozoyo kate tozotambola kaka bongo c'est comme si ba te belé bazo ndimate ke maladie eza na mboka o yango moni ba cache ne ezozalate yango la police azosala toujours musala na e oui na lobby na boy mosala ya la police c'était pour bazali ba mapinga na biso ya mboka oyo rôle ya police zali ya kokenge la biso pe ya ko respecter loi to boité mais na lobby pom ndenge zali kanyaka mbongo bango baza ko zwa wana ya amende bazo tiango wapi na ke mosika te awa na nini barrage nani barrière oza na Itaga 24 novembre vers Académie des Beaux-Arts mwana nanga pesi mbongo ya amende ya 5000 francs ko tavanga na ya na tuni mwana nga ton nazo koma ya zozunga bobenga mbanga bi maman mes amis étaient là nous avons donné 5000 francs na tuni où est les quittances on n'a pas donné les quittances on peut se mbongo pas nani oh maman j'ai donné un policier donc moi na pesi mbongo na boka policier tiene na poche a pesi mwana quittances mon fils à moi était victime le samedi. C'est quoi boni pour na bato mosusu est-ce que général Kasongo zo ko contrôler ba soda na yo est-ce que mbongo oyo gouverneur de la ville a kolobake il faut que ba gens ya DGRK ba la ko percevoir ka mbongo wana est-ce que dans toutes les barrières oyo za na Gombe ba gens DGRK bazali est-ce que dans tous les souciatés oyo za na kata ville de Kinshasa est-ce que ba gens DGRK bazali est-ce que na ba marché nyonso ba gens DGRK bazali longo na ba policier en tout cas ba la ko réglementer loko wana po tokoyoka ndeko gentini ba dege ko salama ebele autour ya ba masque franchement yebisanga ba tout ba nini ko salama ebele ba yeba nandeko gentini nandeko kasongo ba ndebo ko réglementer pe ko éduquer ba police ba dans niveau ya terrain. Alors merci maman Denis a pesi message mo très capital pour na kobongisara makambo ezali koleka na kati ya mboka na biso. Alors maman Denis tomoni na mboka na biso ba pesi charge pas ya Fridolin ya mbongo pour na case na ebité soki okoko pesa message ni etant ke bande kwa catholique lelo ba simbi pe charge wana pour na riposte.
Oui, ngana ane sengo mingi loko ba pesi gestion ya mbongo na maboko ya ba société civile d'abord et puis ba style na Nzambe parce que bandana monseigneur Fridolin Mbongo azali moto na Nzambe adjoint na ye o moto ya SCC ana moto na Nzambe et tous les restes ba membres ba na kata comité wana. Mais je trouve ça déplorable. Pourquoi? Parce que depuis ba nommé bango ça fait déjà plus d'une semaine. Toujours un rapport mon côté combien il y a dans la caisse badoni ni bazui ezo Taliban parce que toyoka ki bado bande ko Taliban des akoya. Combien ils ont encaissé jusque là population congolaise a zui rapporté combien ba dépensé pour na ba cartel ba respirateur bien ba kisi ou bien na monnaie le côté. Mais en tout cas biso tozo causé là un bon travail de la part de M. Fridolin parce que c'est lui qui est le coordonnateur. Tobi que c'est un homme intégré, un homme juste et puis azara toujours tout droit. Toza causé là ba rapport. Et c'est on a besoin que d'abord congolais ba monake mbongo ekota ki autant to décaisser les lots pour na ça to décaisser les lots faut pas passer biso rapport journalier mais si les lots to ebité baza ko sala nièce que bazangi no bazuno ba bureauté bazuno place ko sala mosala te to ko comprendre to zali confus biso non c'est longo bana ya Congo toza ko zela vraiment rapport na bango le plus rapidement possible to ba évolution eza ko kene ndenge ni le lo malade côte na province ba Congo. Ba Congo aujourd'hui ils ont des cas. Yebisanga kuna bazana centre oyo et ko za ba en charge certainement faut ba na Kinshasa awa. Mais ceux qui écoutent par exemple comme na plus de 10 cas na ba Congo. Est-ce que tous les 10 cas ou au-delà de 10 cas faut bango so ba toujours awa alors que là-bas dans les ba Congo il y a des hôpitaux. Et c'est to yeba destination ya mbongo wana comment ba ko gérer ngo et puis ba projet na bango pe photo il faut que la population soit toujours imprégnée pour la transparence. Alors maman Denis toza na confinement biso tout na katamboka na biso et puis ba lobaki ba frontière nyonso ezala fermé za yokanga mais to sali tozo remarquer que batu misusu bazo u Taliban RDC bazali kokota et loko nezo lekela batu nyonso na tanke bokona o ezali na mboka na biso batu wana bazali kokota ndenge na katamboka na biso batu belé bazo tout na biso ba question bazo comprendre te RDC batu bazo u Taliban bazo kota ndenge nini. Ndeko Martin pona wana faiblesse eza na gouvernement na biso parce que si le gouvernement était fort mais biloko wana ko sala matendeko pourquoi na lobby yango qui sécurise les frontières to lobby wana d'abord sécurité en mboka les policiers nos policiers sont là et puis des je suppose que la carte va affronter les agents à DGM Bazaka. Basaka, ensemble toujours avec les policiers. Le ministère de l'Intérieur ou le ministre de l'Intérieur doit être interpellé par la justice. Le ministre de l'Intérieur faut l'interpeller. Pourquoi il y a des entrées nocturnes? Et puis, entrées dans la moitié de quoi mingi souvent na butu. Entrées na bazo ezokota na butu bazo ta ba Brazzaville ba Kasumbale sa ba Zambie ba na ba lufu. Ezokota ndenge est-ce que bato bazo kokota ba ko contrôler bango. Voilà ba maladie ezo continue toujours ko côté ezo bakama toujours na mboka. Pourquoi? Parce que notre gouvernement n'est pas en mesure d'assumer ma responsabilité naïe. Donc on a coupé ces erreurs toujours le président de la République on a se laisser faire on a tika nyo se continuer on a tika légèreté na kata sommet à l'état donc moi le lot da ko cible ba biloko parce que si les gens il y avait un service bien contrôlé, bien soumis biloko bozo za la tendeko. Mais tant ba ko kota ba maladie zo ba to ba za ko kota bo beta na bangote ba za ko kota ba ko même sur maladie na mboka. En tout cas, il faudrait que le ministère de l'Intérieur ceux qui ba ko yoka mission oyo ba mekamuke ko rectifier ba tur ba mekampe ko serrer ba frontière pour que les entrées quelle que soit heure na tongo na butu ezala susute. Alors merci maman Denis tozali kokoba toujours alors to kotana nous vraiment to changer vraiment ma solo ne mon ancien mais oyo azali na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo biso tout tomonaki mbala liboso oyo général Kanyama akangaki ye oyo eti lelo alela ke basabotaki ndaku na ye mbongo na ye bapesa raté lelo pe tomoni lisusu bamikole uti koleka oyo général Kasongo akangi ye mais tomoni pendenge ekangeli ndenge zaki lelo tomoni ndeko mwana seme azana CNPP na lingi juste to éclairci batunyo so batala biso par rapport à mwana seme. Mon ancien dans la CNPP pourquoi na parquet ndeko Martin biloko ele kana Congo eza biloko kamwa. Oui c'est vrai ndeko mwana semi ngana ko condamner mwana semi vraiment te pourquoi parce que azana raison na ye peut-être manière il y a ko revendiquer ça qui bien té
par manque peut-être de conso, manque d'avocats, alinga kayeba ko formuler ba demande na en bonne et due forme pour ka joa réponse na ba konzamboka. Mais manière à kosenga les aki malamu te comme ki na ba na force na ba menace de moné memiti na niveau wana. Mais quand on est moi, CNPP, est-ce que sa tête ne tourne pas bien? Moi, je suppose que sa tête tourne bien. C'est un homme très intelligent, sauf quoi qu'il y a une maîtrise na mon côté. Toza ko pe sa faute na deux camps. Na ne moi dans semi, na ni gouvernement na bisope toza ko pe sa pe faute. Dans tous les deux cas, bazan na faute. Moi dans semi formulation de demande a été mal. Gouvernement na biso brutalité. La façon dont il a la moutou, quand même c'est un fils de ce pays, c'est un digne fils de Congo. Façon de négocier parce que la police policier na biso ba fandi wana pendant 3 jours ba luka ki moye ba bimana malembe pour ba négocier banda kalaye aboyaka yango moni peut-être ba sali na ndenga bon non ko benga ndemo wana koma ki déjà ba saki ba encercle ki déjà résidence na ye so ba bengi mwana ndeko mwana semi na ndenga malembe ndeko comment ça va yaka tozana posa na yo batine so atine ki ne fils que invitation ndeko Martin je ne pense pas kalinga kaboya mais bango ba ki déjà na ba menace pe et comment déjà ko le matin na radio que non ndeko mwana semi fa kangama yeb sa tong yo ki fo kangama tong ba bazo ba négocier pour yo kansani que non les gens vont m'arrêter akokwa ki atanga na kondima yango ndengo wana te oyo négocier na ngai yaka na ndenga malembe maman Denise ko bi ko saki mabe oui je vais accepter ton négocier dans l'amiable mais ya manière wana bon ba kendela ki akobeta masasi papa yango moni comme yé pas dans équipe na ya nini ya les batu na pas les bane ko sala moi réplique mais ce n'est pas bien parce que ndeto le ba toujours motomo azali kola mibeko azali tende ko mona se mazali congolais azali censé ko respecter scrupuleusement notre constitution il y a respecter constitution so peut respecter loi ya mboka mais dans le bien toujours la manière il y a ko former il y a ko senga ko ça la demande et ça la kindengo parce qu'il aurait dû introduire les documents na ministère intérieur na ministère budget ou à la maison aller voir les présidents de la République bon ya ko yambani monde na semité donc place on a condamné pe moi na mboka ni moi na semi par ba désordre ya créé à travers même ba milice na ye mais na quand ministère intérieur to condamné pe pourquoi parce que tant obine botini ba policier pourquoi ko beta masasi na résidence ya muto alors que ne moi na sema na armée té ne moi na sema zali rebellité azali kanga moi na mboka manière bakendela qui ba terroriser quartier na union so ko beta masasi ko boka ba gaz lacrymogène c'était pas aussi une bonne façon moi à mon humble avis même le ministre de l'Intérieur doit être interpellé. Ministre intérieur faut à l'interpeller parce que basodo bango batiaki na disposition de moi c'est parce que ces militaires là ba pese bango autorisation ko beta ba gaz lacrymogène ba pese bango autorisation ko beta masasi est-ce que ba pese bango autorisation ko piller tina niveau ya pillage c'est une honte pour la République. Ministre de l'Intérieur il faut y pas à l'interpeller parce que après on a trouvé qu'il y a eu des morts dans les deux camps oui. Naka ne mona semi batuni ba kufi naka ba policier je sais pas s'il y a eu combien de morts naka ba policier mais naka ne mona semi il y a eu des morts pas plus que je crois un mois passé mais na 2 semaines je crois na ba Congo il y a eu aussi les mêmes affrontements que ma bato BDK na gouvernement il y a Congo central oh il y a eu des tirs échange de voitures bato ne mona semi sou ba kufa ki na ba Congo je crois 14 ou 15 personnes boy donc bato non so bazo kufa et un actif ya ministre intérieur moi na se madana pomme ya mutute azana na façon na ya ko au moni ndeko tango yo je sais pas comment je peux dire tango zo mona ba injustice ebe na mboka ba injustice zo ebe à quelque part peine ndeko et révolter rabat ngana obenga peut-être ça révolte ezana ngoli kama mutute ne mona sema ke ne ba sambi se ba yokaye à ko s'exprimer il a des avocats à ko s'exprimer pourquoi maneko agir ndengwana. Alors merci Maman Denise. Alors question mususu Maman Denise to tunayo na ma mission TV chaîne référence pourquoi Vital Kamerhe alingi ba sambi se na audience publique to ebité eloko nini e bomami na kati topé vérité nini Vital Kamerhe alingi aloba devant population. Bon, ndeko toyoki audience mona mboka Kamerhe bandale 11. Moi ma connaissance ce qui est moka yemonda sengi hein. Ce qui a sengi que audience za public. C'est une très bonne chose
parce qu'il suppose être innocent, hein. Il suppose être innocent, alors peut-être à kobimisa ba révélation msuso bisona binoto yebité. Vous comprenez? Donc ce que le bien est à la public ngana ko sepela pena ko et puis na ko sala tout nga pena participer na audience wana potoko ko mambebele ko bima na kati. Mais je ne pense pas que ba konzamboka bandimeza la public. Loko la Vital Caméra lobby yango, je ne pense pas que ba olinga mais ce que dans la public il y aura beaucoup de vérités qui vont sortir. Vous pensez que caméra zazo bate bato ebele o bino bokoza sipu caméra pas kotanga na kata ba dossier. Donc ngana olinga jour wana ndeko Martin to vivre en lève les 11 options to ko participer na nini na mwana mboka. Mais si azali coupable justice na biso ezali et ko sa mosala nango, les magistrats sont là bien outillés d'ailleurs to ko soutenir bango ce qui ezali que mwana mboka détourna qui réellement justice a condamné. Mais ce que zali ka nenga le que ba sala ni audience publique ce que Monica Zane innocent ce que Monica Zane innocent la justice ne sont pas comme ça mosala peut-être ko luka ko libérer ko kanga ba o msusu nde ko caméra ko tanga. Est-ce que vous dit pourquoi bazo lingate à sa audience publique? C'est yazana ba makamune senga lo batam su batu misusu bakobima même jour na batika peut-être nde batu ba lobi batika à sala yango. Oui, ngai point de vue na ngai lokola lingi audience à la publique et à la public ndeko réellement batikaye à se déchaîner pour la minute on yende mtaza coupable à se déchaîner à loba après ça ba traçabilité ba mbongo wana ezaki détourner comment pourquoi ba ligne à la foraine to ligne audience à la foraine pour que biso to participer là. Alors merci maman Denise to komina suka tozo kita déjà question moko etikali par rapport à pasteur Godem Poi Oyazali président ya assemblée provinciale na biso ya Kinshasa awa o apporter lisusu Mike Mukebai donc plainte na habité soki okoki ko lobani ni pona pasteur Godem Poi na Mike Mukebai. Bon, le Kamoya ndeko président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa na Mukebai, toza ko comprendre te finalement comme un peu flou. Moi je ne comprends pas ndeko Martin. Il y a peut-être eloko moko élément moko dans la C o ngana bino to yebi na bisote, mais ce ko tali à la normale acharnement au Godin pour ça on a na Mike Mukebai na ko comprendre te. Mais eloko to yebi ça Godin pour c'est un pasteur, c'est un serviteur de Dieu. Également un président de l'Assemblée ou azali papa ba député provinciaux nyonso ou azan normalement censé protéger ses députés ba dans la bananaye mais pourquoi que ça la bras de fer na mwana mboka Mukebai péché na peut-être ezali a koloba la vérité. Donc vous comprenez de Martin péché Mukebai parce que lui ne cache rien. Ce que moni place moko moi et sali moi nungu pa Mukebai akanga monoko ta fonga monoko na lobaka. C'est quoi wana des places guerre ezali entre ye na président ya ensemble mais ngana tanga kini na ba babi ke ezaka ndeko Godin Poité et tous les membres du bureau ensemble provincial va porter plainte contre Mukebai. Donc certainement Mukebai a dénoncé qui mes gestion parce que toi qu'il paraît la façon dont Godin Poité gérer ensemble provincial à l'époque il y a Roger Ntingi avait mieux géré que Godin Poité alors que Godin Poité c'est un fervent serviteur de Dieu, c'est un pasteur. On a qui sont ça cause la modèle. Depuis au commis wana dans l'Assemblée provinciale, ça fait combien d'années de kotoke? Une année déjà depuis de Godin pour ya commis wana. Est-ce que tout le monde a inquiétude de la part na bango pour gouverner ville de Kinshasa? La ville de Kinshasa est sale. Bon sala mo sala. Bon ça côté là toujours ma boumou pe intérêt na bino. Ce qui moi na mboka Mike Mukebai oh yé pas ça ko se retrouver sur le bi a dénoncer bino comme il a porté plainte. Non. Boy ba ko gérer madame de Godin pour les serviteurs de Dieu zonga makomi balé à terre ça mo ça na malamu soko sali mo sala malamu en bonne et due forme respecter mi beko ozo respecter pe par ya ba député provinciaux je crois bozana ba bras de fer na mona mboka Mukebai te soko le bon landeli kamo roka ke non mai Mukebai a dénoncé que le mobo j'ai paru mai Mukebai a dénoncé qui yango kanda na ye plainte. Pourquoi? Parce qu'il est présent en Assemblée provinciale. Pourquoi qu'on nourrit la vie à moi na moto? Pourquoi qu'on nourrit la vie à papa et à la famille? Pourquoi qu'on nourrit la responsable à Libota? Je crois qu'il serait mieux pour Nangaï, Ndeko Godin Poi. Je sais qu'il a le soutien du gouverneur de la ville, de Salandengwana, pas dans le soutien des membres FCC comme il est aussi de l'FCC. Nous avons souhaité
ceux qui va déposer plainte à retirer plainte wana ameka ko benga mwana mboka mukebai ba meka ko dialoguer ba meka ko négocier ba trouver compromis à l'amiable ya ko funda naka ya funda mon mukebai ke na prison bo ce n'est pas bien aux ali pasteur tant on ça biloko boye na yebaka église moko à l'époque moko ba discréditer 40 l'église on kota mai ndeko godin posa na église yeba comment kotambola normalement na niveau na yo folo pon di matio comme présence assemblée provinciale parce que biloko zo sala tong bandimino ba mona ngai personnellement tong bandimino ba yoka bandimi o baza ba intellectuel ba ko sa pe ba exabanalise non pourquoi ndeko godin posa ko s'acharner contre mutu tel tant ba ko sa ba so ba moni ke baza ko s'acharner na yo za ko s'acharner na mutu wana pour na peut-être mes gestion na yo zo monte que église na yo lobe ko ko za discréditer pour rien zonga sima zala moto tala sima zonga moto meka ko réfléchir et lo comme supo moni ke mutalo bi bo banaliser nango ou so to bengi muto na parte ndeko lo ko sali ngote to bon salamiable mais ko kena ko funda na kaili boso beza ki yebo kangi sala mukeba bimi à peine il n'a même pas fait un mois plainte encore ce n'est pas bien pour un pasteur franchement. Alors merci Maman Denise to comme na suka ya émission na biso merci na bande konyo so botali biso na ma mission TV invité nanga lelo zalaki Maman Denise Villa oyo vraiment a télémarka liboso ba mama liboso ba papa po alo ba vérité ya mboka ya Congo ndenge tozali kotambola jour na jour tozali kotambola na République démocratique du Congo. Alors merci na bandeko tout o bo pesa biso confiance botala émission Solali Kambo ya mwana mboka Martin invité sa fizé na zulmino Maman Denise merci na Voldi ngituka o azana sima ya caméra mikolo nyonso vraiment azali kolala te tozali toujours ko travailler ensemble na réalisateur na ngai Voldi ngituka merci na Maman Denise ndenge opesi biso temps to sano émission le loto le mboka. Merci dans le soutien de Martin Ngi, merci na ba diaspora nyonso pour les que mission na opinion makasi na niveau à Libanda ba kolanda biso to le bango toujours ba conseil na mino za le bienvenu to na biso ba experté to saka ka moi ba analyse et sika moi koko so ezali bo benga pe bo orientara biso za mabete et sika pe bo monto le malamu ceux qui ko féliciter nous sommes là pour vous en tout cas je vous remercie beaucoup. Alors Botika Malamu ma mission TV chaîne à référence. Ma mission TV, le miroir du monde.